difficulté. Et Moutoumsen ça au Kansao, au Soki Nini Boy. Mais nazo ça d'abord pour l'équilibre de la société, communauté musicale. Na temps normal, ngai tonton promo. Soki nazam na penchant na faire. Faire c'était un partenaire privilégié. Ngana lia kambonga faire. C'est un partenaire privilégié et qui même ko baby sa relation n'a rien à faire le fait de poster Mignon Abraham. Mais je l'ai fait dans le cadre de combat et changement. Parce que nous avons besoin de l'équilibre culturel, l'équilibre communautaire. Nani susu. Mishka Ngandu. Soboeba Angote. Moi, j'ai appelé Mishka. Mishka. Na finga kayo mingi pona ko décourager na mafinga nazo zela nzembo na yo na album ya Héritier. Je vais faire la promo de ta chanson. Moi j'ai appelé Mishka. Na yebite peut-être ya on peut lancer bon na mikolo Mishka adimina tu na yebite so peut jouer. Na bengae azon di maintenant na c'est ngai à moins que Héritier aboya. Mais si ça ne dépend que de moi, nazo zelo comme musicien, au sali ba émission to nazo nzembo na yo. S'il y a une chanson nazo na latine, et ça nzembo a milk. Peut-être que beaucoup mon ango. Parce que nous voulons l'équilibre culturel. Les exemples sont les gens. Naza parmi Barar, les 31 téléphones. Ah, Wata, mais Hervé, ah, merci Paema, tonton promo. Ah, Nani Boy. D'ailleurs, j'ai même appelé la Coste ici, séance tenante. Sobokataza Babinemi. Tu n'as rien imité. Moi, ces histoires, il y a musique, j'en ai que dalle. J'ai ma petite vie. Mais, présence nanga, fonaya na impact positif par rapport à Yabama B.O. Ezali Lelo. Batulem Suboka moi. Lelo soki wera ayi Londres. Boye ba wera soka ayi Londres. Tande moi. Toto pour moi alinga wera te. Na goza na aéroport. Na goza esika wera gozala. Na kosala émission. Na kosala promotion. Soki pe na 12 ou 112. On se connaît dans ces milieux na yebi l'examen. Pour nous faisons les distinguos entre la position d'abisso na ba vertu humaine. Na temps normal, depuis hippodrome, nana Kofi Olomide, toloba, toza sous na plus rapproché, peut-être il y a une année, 2 ans. Mais je sais que toi, na ba fête, je pris mon téléphone, les 31, j'ai appelé Kofi Olomide. Azwinga pas tonton pour mon meilleur VA petit va les grands mon pas yo vraiment des petits na na Guinée tara eza faute na ngaité na Guinée vraiment bazoluka to vraiment meilleur et tout ça et la qui cité que lobby na kuya kokote la Kofi n'importe comment bien na finga eza kibumoto, c'est-à-dire que les musiciens sont nos partenaires au-delà de nos divergences d'opinion, au-delà de nos points de vue contraires. Il reste d'abord les musiciens et les patrons du journaliste dans une manière similée. Donc, les lois sont tout bandakucha naba culturel, nabato basala bitumba ya valeur. Ceux qui baza 10 na ozana 4, so baza 5 ba ozana, so baza 4 ba ozana 4. Pourquoi on fait ça? Parce que la musique est une variété. La musique est une variété. Aucune musique au monde est cause à la kaka na musicien moko. Soki musique est comme une musicien moko, musique wana ekufi. Soki musique est tikali kaka na 2 musiciens, musique wana ekufi. Donc, j'ai mes ambitions personnelles, j'ai mes idées, j'ai aussi ma lecture de ma société. Naïb Sabino et Loro Moko Bitumba, l'em subibi wa ifaroza la témoin nanga. Bon, quand ça a été que na sekarabato ebele,
Biso toza bato ba classe totangi. Nous avons notre part à contribuer à le développement ya mboka wana. Moi, tonton, pour moi, je connais les causes au Congo to bongate. C'est peut-être pour population azana nous prêter y a ba vrai message et changement. Yango parfois totali non. Ko soutenir aussi la musique et sa bêtise. Eza buzo bate na sumakango. C'est le débat na sala ngo maintes fois. Les peu de politiciens ont na meka ko côtoyer à travers musala nanga. Ba Jean-Jacques Mutuale, ba Delice Sanga, ba honorable Guy Mafuta, Hermona ba goto échange kango. Na lobaka la musique eza sonité. Regardez les Français. Débat ya Jeux olympique, je vois un professeur d'économie, alors ça la débat ya ouverture ya Jeux olympique par rapport ya Yann Nakamura. Mais chez nous, soki politiciens zolo babi ba omene zoba. Likole lo kwana yango na zara na ba échange parfois privé na honorable Thomas Louaka ngamo na benga gaé pour l'encourager. Pourquoi je naebi tous les politiciens au bakoma professeur Henri Mova Sakani à ça la livre mogo à ça la conférence mona inikin sur droit chemin il a fallu basé belé même ministre oyo tola ki bitumanam se za ki musique eza buzo baté musique eza sonité parce que la musique eza moko ya ba élément ezo alimenter fibre nationale État eza ba frontière eza puissance publique eza peuple mais la nation c'est la volonté de vivre ensemble. C'est dans la musique de Inos Bi que nous allons nous rattacher les Congolais de Mwanda na Congolais ya Bukavu. À travers musique ya Janana, ça va rapprocher les Congolais de Kwamount na Congolais ya Mbandaka. Ainsi de suite. Parce que c'est un sentiment oyo ezo sangisa biso ata ndenge tozomona pe bale na léopard lelo. Ya bomona nga fièrement na salaka makambu ya musique yango pe na sala yango na ba TikTok na ba YouTube sans bino ne mutu boyoka ka pasi na place na yona sekaka bino. Bino moko mutu boyoka ka pasi ngana sekaka bino. Et tata pomo oh mama papa ngana yebi loko nazo sala o biloka ba kulu dimba biloka ba marque ya ba Martin Luther King o eza biloka ba Che Guevara. Toujours imposé to meka un peu buzobo eza trop mais toye na style ya ironie pour message les cas pour que malembe soto za na place mungoy comme que musika to militer pour l'équilibre. Yango wana bozomona que bitumba nanga entre autres ça que la musique congolaise ezonga na ba et pas forcément kozonga mais ezala na ba valeur nango ya variété. Qui dit variété, c'est-à-dire toutes les tendances. On est d'abord musicien quand on sait composer, on sait chanter. On sait mettre au marché une œuvre. C'est ça d'abord être musicien. Après ce travail peut amener des résultats. Ce travail peut amener les résultats comme les trophées, les grands concerts, des bases fans très engagées. Mais l'essence de la musique, c'est d'abord l'œuvre intellectuelle. Composer, proposer, on a un message. Sikoyo waneza moko ya titulation na changement et je constate que musique na biso lelo les fanatiques sont en train de confondre succès na bomoto. Non, musicien oyaza na succès isate ki alongwa bomoto. Non. Même Fali Azana devoir ya bomoto.
Et le mal aujourd'hui, cette génération, où les a commis professeur Nabango, parce que nous avons un professeur de génération berceau. Génération berceau est telle que génération berceau pour nous bana o union sur les lots baso commenter internet sans connaître les artistes, sans connaître les musiciens, sans connaître leurs œuvres. Iye wana kunati. Akomikaka yeyo nazangi maloba. Yeyo nanga na lingaka. Yeyo nanga na. Siko soki vangu wana o lelo bokomeli na yuyu. Awa si banzembo esili, des êtres simbite. Nzembo a 207 ubini 3 ezo kangal susute. Ba mélodie ozo koka susute. Ozo nga esika o bandeko s'inspirer sans oyebisa bato bandako betango. Yeye nanga. Soki vangu wana zalaki lelo. Mbele Alexis Wecha ofinga ye, mbele mani ki azo finga ye. Mais ozo bossa nake de 1970 na fin 80 bela grand orchestre à part ba grand patron ba Taboulay na ba Franco orchestre o ezoya nzela moko Tuzaina Zaiko bela après lipo orchestre nyonso na tiba Pepe Kaleba luka. Est-ce que vous voyez que Pepe Kala leka na bela pour kaka zo mbonga ngensha l'empire. Sonia mama sikoyo lelo bozana esenga koyemba yeyo natangi mayoba yeyo nanga. Mais l'air bozo tika Alexis Wechi afinga janana bozo cracher na ba oyo basali nzela o bino leo bolé la beefsteak parce que ba vie wana basali mélodie basali chasko zwa bela wana na sima kanta ni boma aocha care yebi kanta ni boma yo. Nazomona ke bokomo kende na ba attitude moko. Je dis merci Seigneur. Nzamba yebaka. Parfois je me demande, est-ce que devons-nous regretter pourquoi papa Wemba koufa avant? Devons-nous regretter pourquoi Madiloua koufa avant? Devons-nous regretter pourquoi Pepe Kala koufa avant? Mais avec cette génération maudite, il y a Alexis Wechi. Même na Pepe Kala au fingama. Papa Wemba au fingama. Madilou a refingama pour l'air boya kaka Madilou yo beta stade pour fingier. Et vous êtes aussi tombé dans mon piège. Soki na vi na bino bokanisaka janana azaka simple papa na Gims na Dadju, cher warrior, chère génération maudite, vous vous trompez. Le boss Marquis Ilunga yebisa bango soki bokzwa janana lokola za humble pour un simple papa de Gims et de Dadju, vous vous trompez. Sur le plan artistique, j'aime bien les mots parce que nakoya pe na ba cause likambo parce que maman na likambo se bimi na likambo ya meilleur artiste d'Afrique ndenge Gims abengi Kofi ya on azo pesa ka cours mikolo. Henriette Kajinga, peut-être au la présentation. Naïve sur la chronique musicale, je ne connais pas tes points de vue sur les plans chroniques. Henriette Kajinga apprenait à distinguer artiste na musicien. Henriette Kajinga apprenait à distinguer artiste na musicien. Parce que te vangope naïbité casting en bandeur au salamapé na fonction ya taille, na fonction ya mungongo. Apparemment, la télé, au Vandi, au Batnelo, on a rédaction, au Yambinoka, il y a des histoires qui vous échappent. Sur les plans artistiques, Juna Janana n'a rien à envier na Fali Poupa. Bonne année, Z plus le Kolta Moutonangaï. Sur les plans artistiques, Juna Janana n'a rien à envier à Fali. Je retourne. Sur le plan artistique, Fali Poupa n'a aucune leçon à donner à Juna Janana.
nyonso fali azosala bajuna jana na bapoza babase na yango oyo lelo bafali bazotire dividende ya komba oyo bajana na basala. Génération maudite Alexis Wetch juna jana na aleki kaka na bokesa men nazana no bino nemsu bokompona te bomoni musique pourquoi nazo la bino gazma ya style amolokai. Pourquoi nazo traiter bino ba imbécile pona ke na ona konsko na kinoiserie na qu'est-ce qu'on esprit ya kula mambo na esprit ya niarka. Pour papa Wemba lobaki mukilizo beba depuis ba yuma bakanga ballon ba yankende basala guerre bazwa batiki ba yuma bakumbela makambo soki muta yuma azo kumbela yango eboma asoti yango monaka musique na biso eza d'abord idéologique yango kesera loba quand nous avons créé ce monde des artistes à notre image. Donc ozomona nanu luambo wana bobengaka luambo donc vieux yorgo luambo bomona yorgo para moko mutete la para moko mukongo akoli na ngiringiri yanke akepa de wayo ayokeli kitara ya bando beta abani ko contrecarrer ba intellectuel ba grand calais ba docteur Nico ikena no indusa na nenga kala donc les grands calais azo sala label azo lancer lycée yenga bino boati donc les tozo banda fin 60 tozo ya sikoyo na ba année tozoya na bane 70 to bandi fin 60 épopée ya Zaiko créame ba bela beleye Zaiko zo vana zo mona donc evoloko jina wa jina papa Wemba idéologie on mona kesa baneko respecter jina wa jina sikoyo janana aza entre evoloko oyo yolo Dallas oyo commune oyo et kubanda troisième génération ya musique et influencé troisième génération ya musique na Dallas azape na mutu na ye papa Wemba mwana matonge. La guerre des communes, la guerre des idéologies, la guerre des voix. O papa Wemba na evoloko balongwe Zaiko bakimi janana ake et pas evoloko na isifi papa Wemba azolanda evoloko lokola mwana muke yona yesa bino keba vrai musicien zakana mwasi ya yakuza papa Wemba o azolanda evoloko lokola mwana muke mère Amazon azopekisa e papa Wemba kolanda bana wana ya yolote balinga kote Sagi Sharufa deuxième bureau abandi kosala recrutement ya viva la musique po balongola papa Wemba na isifi yozo mona mutu papa banzele ne mutu na premier bureau na deuxième bureau bazo boulele carrière so janana aza entre deux tendances wana deux tendances ya inusa o evandisi troisième génération o ewuti na Zaiko. So janana aza tanto na evoloko aza tanto na papa Wemba viva la musique salami na indusa janana aza wana po bino moko bo confondaka omoni ba musicien lelo eza lokola ba Emmanuel Macron te na kala ba musicien baza lokola ba Shawali te ba musicien na kala ba lokola te o atele gunianga oh musicien, vous avez le Shawal, vous avez gentil, musicien na kala déjà ça donc muta indusa, muta noa, muta esprit. Tana no batu basala vivre la musique. Bipoli na fulu. Jando le Cambodge. Bipoli. Tala. Bino na ebite so boko comprendre bisikanga nazala. Musique ya kala ya loka misete o risé. Ovandi rize ozana nzembo ale mwasi afunguleli yo makolo landi mwasi olongwe te batu nano indusa batu abagara bul so janana azalana batu wana janana azalana batu wana viva la musique eleki
Janana ayesu na langa star. Ba espera Janana ayesu na langa star. Langa star sikoyo orchestre ya ba révolutionnaire ya Viva la Musica na ba révolutionnaire ya Zaiko. Batu balongwe Zaiko na batu oyo balongwe Viva basangani Janana zana kati. Banda naza yana kati. Bolongwe wana bene ni amabu azwi balar na ye alongoli su batu ba yesu su shock star. Bo yesu na shock star Janana azaka kawana. Sikoyo de Viva la Musica langa star shock star achaka kaka banzembo eratakati yo penda fali yo babandela mukilité mais to sala ta inverse babaluli mukili yo babuaki yo na Viva la Musica yo fali babuako na Viva yo telema ozala wapi oyembela wapi fali yo ndeka ozana ozalwa soswa ntele babuaka yo na langa star les 7 patrons babuako na langa star yo otelemela wapi oyembela wapi ozala wapi ozana Dido Yongo grand chanteur noir espérant grand chanteur noir oya omonef Dido oyemba na wapi otelema na wapi bana bango sur les 7 patrons bateti yo mona okese batelemi boye bango 7 muto bando leka liboso azate evoloka bandiko bina ba jene wana aleka ke liboso ba belela na micro pa espera mwana maire kile donc c'est-à-dire que evoloko awa leadership ezate okokeleka liboso pamba te zonga sima yo siko Janana azala yo mona bokesa na bino a télé banda vandaki na sima zana mulili lokola ebobolo masa na banga gawa koma lokwa mwana musala na yo omona eza bokesa ba Gino Liaki aza viena banda ko peso ketch na kala yo komisa lokola amemaka autotune yo na langa sana ni ngasi mbilo autotune na langa la show yo wena bavandi boye langa star evolo kwa keli babelela mwana maire kile yaya na kala bokese banosala 6 mois bopanzani 6 mois bopanzani kaleja guerre d'esprit débat balongwe boye ba problème na ni balinga sala historia asala orchestre na Koffi Olomide mbiaka leki ya Joniko deja leki ya Joniko master ni Arcos pour nous so Koffi Olomide bokadeka ka Koffi neti yete mwana mikili deja leki ya Joniko master ya ni Arcos siko yo de baba osala epa ya papa Wemba esika yazo pesa banzembo siko bringo sala mouvement historia faut biso na ye gala soki na président c'est que to sali mouvement c'est talabo sara indusa Janana bazana po na laksa dimension ya suka ya Janana visa 80 oyo Luambo amemi Viva la Musica na poto po bino lelo yo soko pesi moi chula visa opesi beno visa ozokanza makambo sika mais Franco amema ba orchestre amemi Viva la Musica visa 80 Janana était là Janana était là donc l'air Janana là ya aye na mikili akutani na ba de tendance ya ba Niarchos na ba Dikando siko ba Janana ba vivra ba Dikando ba viva ba Niarchos ba Hari papa bato mikona bazo bia monda sap ale Janana wana boni ngabozo ina pete te boko sakala na Janana te azana banzembo
Baje oyo fali oluka lelo o maïta chéri na podium. Bajana na baza mikolo nango na tongo. Bojana na basi banda olandai. RTL. Radio Télé Litoi. Yo, na che petit Litoi. Mais jour ango toke na sherika na banani. Juna na noncle maneno pas alaki. Tovandi na petit bajika baye, petit amoni bajika ba petit batengami. Ah, petit lokolo tengami, ngape na tengami. Azana banzembo ba parapluie, ba fleur d'amour, banzembo oyo et peindre la société congolaise. Yango tel maza muta indusa, tel maza RTL Radio Télé Litoi tilelo azo kumbela masolo kitoko. Il était comment? O meba tchana baseganga ya Jean Babouti. Il était comment? Oh, nous sommes comme ça, soin, babengango, il était comment? Donc, au lobate, mon l'air, au bien parfumé, bien ané, belé, retourne à wananani. Donc, idéologie, y a tongo, années 80, fallait aux assos qui n'a 2 ans. Aux sumba diaré, proutou, partout, aux sumba. Batouana, baso fan, l'air, djana, azo sa la confusion, azo benga lin, azo benga ngolé. Dieu, ça l'a quitté. Donc, vous n'avez, nazo monate et lokoni, nazo lukana yeba, raison nino eko sa la fali otika Alexis wecha finga janana, nazo kokomona ngote. Nazo kokomona ngote. Wana sur le plan musical. Et il a fini aussi sa carrière en beauté. La plupart des épopées à Redi Amis. Il s'est même mis na animateur. Haha, Sokoto Mulenda. Eloko ezanga yebi ba idolo yo. Ta Sokoto Mulenda o. Eloko ezanga tina. Ba musicien bleu blanc. Yo moni vive la musique des esprits bleu blanc. Un pas qui va, un pas qui revient. Yebi bimela kawa. Sokoto Mulenda yo eloko ezanga tina. Ba yuma bakangi balona kana ba meni nsala. Sia ou baby sa musique ya boyebi atelote na musique na mna ba ou bozo sala on a sima soki ya nini. Donc Janana comme musicien Fali lui doit beaucoup de respect. Et ça pour notre trophée, et ça pour notre Olympia. Mutu na mutu azana carrière na ye. Mutu na mutu azana carrière na ye. Pourquoi nazo silikaka na makambo l'air bokumote me la badjana? Ça montre que cette génération bozata na histoire te, bozata na valeur ya bainete. Na pays nyonso, les gens sont fiers de leurs aînés. So ezaki Kofi, je peux dire oh botumbulanaka. So ezaki faire, je peux comprendre. Mais Janana, il vous a fait quoi? Na ba méthode na bino machiavélique, toujours des mensonges. Wapi vidéo yango ya Janana zotonga Fali. Wapi vidéo. Wapi vidéo. Et ce sont les mêmes pratiques machiavéliques. Oyo bosangani soki na bato maison mère, o fere azo senga réconciliation. Vidéo monanati. Vous venez encore Janana zotonga Fali. Vidéo monanati. Wapi vidéo. Et même si la vidéo existerait, mukolo atonga mwana mukie. Oui, mukolo atonga mwana mukie. Isa kotonga tuvana mwana komi mubulu mwana opena mwana nazo mwana lokola yao za makasi na basi mwana wa ndosali sa famille mukolo atonga ka. Oh, Janana muzika nati.
Janana yebite que bino besoin envier place à Bagims. Janana yebite que bino besoin envier place à Bagims. Quel est le péché de Juna Janana? Besoin JR Koli awa. Une simple vidéo ya Janana na feri. JR Koli a interpellé Janana. Vie yebaka bokato okatola. Yiso sokini. Une simple vidéo ya Janana na feri. Comment beaucoup à la complexer bouillir? C'est quel genre de musique? Ah, il a bien l'imbécilisation. Il y a un conseil du fouet. Tala ba conseil na bino kutubo souka na ngoku na mundelo ezali wa ngana bino ebale. Si vous allez continuer à tolérer les mal, pas moi. Ba conseil na bino kutu mundelo ezali wa ngana bino mai na katikati bino na ngambu. Taisez-vous devant les mal, moi je dénonce. Quel genre de musique? Siko yo fali so zena ba difficulté lokola ambition ngako lia bato. Fali poupa soki ozalaki na ba difficulté lokola ambassi c'est ko ngako lia bato. Nzamba pesio nyonso ba pesio 7 album à succès ba pesio ba trophée lobi sous quelque moko lukute utaki soki wapi ba elio 91e ozana double stade de France mbongo gouvernement ba pesi Ahmed Bakayoka tikela héritage na Burkina Faso chaque fois ba benga yo ozana chance na yo ato kosi ba benga ka spécialiste ato nile ba benga professionnel ato futune mutute mutoyo kufungelo bato. Donc il faut essuyer les sous sous Janana. Donc Janana n'a pas le droit à s'appeler ndenge mwana na ye abeti 4 jours successifs, près de 200 000 personnes avec 2 sessions en un seul jour. Yaya. Kobo telengi. Ils allaient répéter, fali. Kobo telengi, so pas non kobo tezangai, et pas jana eza kobo telengi. To bo tarape, n'espoir que l'obiso qui to lembi, ba na basa la honneur na biso. Ezaka mbongo téléfils que moi na ya ko peso mai, a me moi tan hôpital. To bo tarapo nani. Pour les to lemba, ba na basa les to za la soute, ba na basa la honneur na biso. Et Janana a eu la grâce et la chance. Oyo fali na vino tioko kufa leo mususu rozwango te. Malgré ces enfants disparates par rapport à la différence à ba maman, à sa vieillesse, banane bazo honoré na musala oya sala. Banane bake na musala na musika esika oya komate. Banane lelo baza uni de loin et logo oyo kutoko kokate. Pour ça on arrive à la musique. Ok, tokena na non na ndenge ya vie. Yo penza fali. Mukanda kutupozwa foke ne ko ningi na niki. Ovanda pa niki na ndako lokola Tintin. Faso ba fali bimana na sola na moto. Gego bima. Fali sukula basani osukuli. Fali beta shit, obeti shit. Pozo zela mukanda. Lozo mukando mena ntsala. Mais c'est Janana qui à travers son succès, ces 2 jeunes enfants a memi bango na poto. Oyebi combien de papa batika bana na poto? Yo moko na famille na yo combien ya famille non tu as fait déjà voyager. Donc Janana déjà les fait à comme ma jeune bana na poto, il a contribué à memi bango na espace où il y a opportunité. Ces enfants doivent leur réussite à leur papa d'abord comme leur géniteur pour avoir fait les sacrifices malgré la difficulté à memi bango na poto. Les témoignages sont là. Janana doit faire les clips avec Redi Amis. Moi, Amemi Dadju. Si aujourd'hui Dieu lui a récompensé à travers sa vie comme père, de ce côté-là, les papas de Gims, faut respecter Bango, c'est les papas de Gims, c'est les papas de Dadju. Je ne peux pas prétendre respecter Dadju et Gims et manquer du respect à leur papa. C'est quel genre d'amitié ça? C'est quel genre de relation? C'est quel genre d'attitude? Non, Tala, ce type, oh, comme disent les Bakongo, Kiambi. Yo, moi, Kiambi, c'est un faux type.
Niveau fallait à commis la musique, et ça, sous qui m'outouté. C'est de la sorcellerie à ciel ouvert. Oh, yaya. Nana zarana daju. Oluka kusoko yiba bagi ya daju. Balimbisa, uzalaka. Uzarana bangu. Uzomona bien wana papa. Papa na daju. Mais mukala na yo, mutope sa visa. Aye kofinga papa na daju. Et tu laisses ça continuer. Allez, Alexis, tu as ton finger. Non, aux sorciers. Aux sorciers, il n'y a pas d'autre mot. Et je comprends facilement pourquoi fallait à finga kibes dikosi. Je comprends pourquoi fallait à finga kibes dikosi. Parce que guerre wenge. Lola Moine, Afinga Kibenste, Deo Brown, Afinga Kibenste, Gibson, Afinga Kibenste. Mais fallait à yapena tout droit à Tanga Kombo. Kibens di Kosi, à Salina Geste, donc on appelle les pères fondateurs des injures. L'auteur intellectuel, donc yapena di Kibens di Kosi. Allez, moutoua bon wa tomber na poule nangana yo kele mawa. Bon, ça soit procès, bon, ça soit banine, bon, ça là. Bande des hypocrites, des pharisiens. Vous avez tabaroba milaïli, bon, ça, synagogue, on est batouanzambe. Quelqu'un viendra encore dire, tonton promo, toi, tu as vu, Fali Atin d'Alexis Wechi. Oui. Oui. Je connais le fonctionnement de l'empire du mal. Non, on ne répétera pas les locaux. Mukolo Alexis Wecha bandeko finga mopasula fallait à bengakie à pekisakie. Arrête ça, tu ne peux pas injurier mopasula. Lelo Alexis Wecha zo finga janana. Pourquoi Fali n'appelle pas Alexis Wecha pour lui stopper? Nenga stopper Alexis Wecha contre moi. Ils ne font jamais la promotion des Fali ou des activités des Fali. Bokende kotala na contenu ya batu nyonso bazwa visa ya mafinga. Nani asali promotion ya film Fali? Nani asali promotion ya DZ? Ni Manike, ni Jaël, ni Alexine, ni Beth, bato nyonso, ni Mombaya, ni basalaka promotion te. Même lorsqu'ils étaient venus na barena, c'est moi qui les condamnais. Vous, bozoya na poto. Mais, netka bozo tamboula, bozo laksa batute, quoi, bozo nite, basalaka promotion te. Na internet, batu basalaka promotion ya Fali, bano bazaka na poto. Moi, na oli poups, ou azwi liboma kumobina na jeep libosa stade. Bande on a biso msuku bazaka na Londres, main noire, serre na biso, na pese kutumbote, bon basala ba promotion Fali. Ba jeune mususu kuto bazoluka, baoluka succès na sima na ngai. Nani soki pe petit na nga soki pe vie na nga petit na nga moko ba benga petit moko président Tony. Bangutu bazo bangutu babundaka ba lukata image moko ya tonton promo pour lobby basala boy. Pourquoi ça va bongo? Parce que c'est fait à dessein. Ces gens étaient payés, envoyés en Europe pour venir bousculer les dispositifs communicationnels les alaka na poto. L'idée c'était bana ona bayaka poto pour ba déstabiliser Saint-Denis. Ba Jaël baya kosa la promotion fait baya mafinga. Ba Manike baya promotion. Te omona ba bazalaka makamba koswana. Ce sont les agents perturbateurs des événements musicaux. Yango monaka. Ata soko zi première date ya Fali. Fali sa somile ba bien na ya ba ni leki. Deuxième date ya ngwanati. Deuxième stade ya ngwanati. Ba salani. Bazo salani. Je rappelle Finga.
Alexis Wechi, c'est vrai, a comment kolekana, mais il a été pardonné pour azongana poto aya kosala sou musala par rapport à enjeu oyo. Donc, Alexis Wechi, aye afingi, c'est cautionné depuis la plus haute hiérarchie. Donc, namafinga ya Alexis Wechi, Fally aza auteur intellectuel. Quand est-ce qu'on devient auteur intellectuel? On devient auteur intellectuel lorsque on a mis les moyens pour que celui qui a commis l'infraction puisse la commettre. Kouya ya poto, ya Alexis eza visa ya Fally. Batala sous responsabilité indirecte ya auteur intellectuel na degré ya relation. Alexis Wechi respecte les ordres venant de Edi Badiata. Edi Badiata respecte les ordres venant de Fally. Donc ce sont deux soldats qui Fally pour pas lancer sur les marchés des injures qui Sinjora na Alexis Wechi. Yango bomoni même oyo nani politicien oyo Lumbaya oba condamné 30 ans na porto na tribunal na cour d'assises à Paris. Roger Lumbala. Ba condamné Roger Lumbala pour ani. Omona ya kende ko tirer. Omona qui est na frontin parce que c'est lui qui a organisé les troupes qui ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, les crimes commis par Fally et par Alexis Wechi, qui dépendent directement de Edi Badiata et de Fally, la responsabilité morale revient à Fally. Il y a une imbécilisation. Nana sala baje na bina bana mikiete, nana za papa Moïse te, ou par accident, et talibi. Et puis, nazo pesa ba communiquer. Makambo nezo kendeboye, toza na guerre médiatique entre les valeurs et les anti-valeurs. Maman Henriette Kanjinga, à titre d'information, soki oza maman malongi, oza na catéchisme na yo pesaka batu malongi, libre à toi, pesaka malongi oza libre. Mais yebaka Henriette Kanjinga, le respect des enfants, le respect de la femme, na guerre eza limité na comportement ya mwasi. Na guerre, mwasi soko simbi munduki, oye na front, bako tire yo. Henriette Kanjinga, c'est interdit de tirer sur l'ambulance. C'est interdit de tirer sur les hôpitaux. C'est interdit de tirer sur les écoles. Mais ceux qui ba rebelle, bazui instrument la bazui école, ba commissiongo camp militaire, ba bengango cible ennemi. Maman Henriette, ça c'est un conseil gratuit. Soko sala makambo ya kote ya batu makambo ya vie, sopi makambo ya nini. Bima na makambo yo o matisaka ba belligérant. Na panel na yo ba tiraka biso indirectement. Parce que déjà néné ya certains belligérants, aza actrice en conflit. Gloria Olangi, actrice en conflit. Ba petit na bino nyonso wana o lelo ba komana ba panel, ce sont des acteurs au conflit. Henriette Kanjinga, ceux qui vraiment ont un souci à neutralité, ceux qui ont un souci à bon maman, et je vous crois, Bima, on est en guerre médiatique. Vous risquez de devenir une cible armée. La guerre, on bombarde même les hôpitaux, ceux qui hôpital wana ba rebelle, ba komi kuna, ba komi au camp militaire. Parce que je connais l'empire du mal mieux que toi. Yo yebi Fally oyo ya musicien, nana yebi Fally oyo empereur du mal. Donc so yo yebi kakao na tokos libre à vous, na peki sote oza libre. Mais soko bandiko ya na ba camouflage, neti yo mama, o bandiko matisa ba acteur en conflit. Yebake, l'ONU est tenté d'observer les actes de chacun. Lorsqu'il y aura des contre-offensives médiatiques, il y a na kente o Henriette Kanjinga te. Wane goza susute.
Donc, Oe Salamaki lobby, pour moi, je prends ça comme un incident. Ce qui est bien l'autre côté, Koko Tanayote. Pour le vous allez ngana yebite, ngana yebite do yocho vandi wana, ou yebite Alexis Wecha fingi janana. Siko yo Ariete Kajinga, lero mona ki Alexis Wech, a fingi janana, no sayakini. Yo zo mona ka Marlène, ok, yo mona ka Marlène. Yo maniko mona rate, Jaël o mona rate. Alexis Wecha zo finga janana, yo vandiko monitoka, na ye bagatene cho uti lola. La Sainte Vierge Ariete Kajinga, ou ye bien l'autre côté, ezalaka bongo, salaka basambla wana. Yaka sou lobby, na basambla wana. Bongi sa ba poumon, tout na Bruxelles, tout na Bruxelles. Oh, na makambo yo ngana matriaka. Je respecte savamment la femme. Mais moi, si Oyo a comme alors la femme de Potiphar, Ozo Salamabe, Ozo Yako Saneti Yomutu Malamu, Pole Xarabaminduki. Yaya, na frontière à Lunda, ba fouilla, ka moi si tina vagin. Na frontière ya Lunda, ba fouilla, ka moi si. Ozo lingo le Canadiama, ba go fouiller, yo na kam foufou, Lena go banda, contrôle des frontières, Dieu seul le sait. Landara nene ya malamu. Yo bi nene ya te. Nene ya tokozon à la bissoire. Yo landara nene Nene ya jana na landara nene ya. Okukufa landara nene ya. Nene wana diable, on se connaît. Wana nene ya, on se connaît. Landara nene ya, ayeko ningi ni na yo. Lokola na live oyo bima lokola sera Anuarite Kajinga. Anuarite Kajinga neti yo innocent. Yaka lisusu. Pour ça la sous panel, boya na banine parce que nga nazobenga ngwe imbécilisation. Soko bomoni mabe et talibino. Si vous devez condamner les mal, vous devez condamner les mal partout. Les mal o ya ko kondanaka Marlène, mais Alexis Wechibotiki waneza ki mamate. Soke zale molimo ya baki mama o lokola bana mbanda balata kandenge mususu, bana ne balata kandenge mususu wana ngana telemeraka ya. D'où viennent ces histoires? D'où viennent ces histoires? Chers amis, Totou Nanan, Soki Gims, Alobi Kofi, Aza les meilleurs de tous les temps. Whisky, Bouba, Batutu, Esra Bazalaka, ba reconnaîtra que Kofi Aza les meilleurs. Est-ce que ça les soum? Est-ce que Eza les soum? Eza les soum? Soki Mige asali interview na Gims ya binoni bino bopona Skyrock ata bokoma no baba bino bomona ka Saint-Denis soi-disant batute na kala l'herbe ozalaka na posa bato ke no vanda pa ya Jazz Kavulu na Vincent Cheba trophée ono zo mona Jazz moto lelo oyo awa bo matin moi ba grade ba Jazz ba longwa bato okoma ko lokokene na Skyrock kuna po kende batu no vitesse ya aigle oyebi na yote culture générale zéro français ya gardien Gims amoni na ye que ata le kaka na France 2 ata le kaka na TF1 aza congolais aza mwana yolo même Mige aza moto même Jazz Kavulu aza moto siko yo lingena babenga MS Siko Soki Gims to janana a facilité Gims a solana ba journaliste congolais pour audience pe ya ba congolais to comprendre pour français ya Gims pe za kamba mbao français Gims alem sou Alexis Wech accompagnera ne yangote. Est-ce que ça c'est un péché?
Elle m'a coupé ma kamsubo ya kanango. Je ne sais pas si vous arrivez à tourner vos langues plus d'une fois. Est-ce que Janana Penda Zanata Yambo Ongunaye a organisé communication contre Fali? Hein? Pour le bon ça d'importance et belé bouiko. Hein? Attends que tu m'as nga bête la biso masolo ka bomaka lion na 8 ans. Poni bolinga complexe nga zangani ya ko lokato nini? Est-ce que Janana Zana temps afuta tonton promo au Kingandi pour esa la nini? Pour esa la nini? Oh. Si elle fallait à ça la demi-temps. Janana mona angote. Elle fallait dépendre na auto. Janana mona angote. Vous croyez que Janana zana ta ko banga Fali ndemno ko banga Fali? Oh. Mutunan azana vi ko leka Fali. To salaka comparaison te mais sur le tocha lelo. Na Fali oyo. Uzana bana. Lelo, na bana Fali, na bana Janana. Qui est fier de ses enfants? Qui est fier de ses enfants? Yoko tukuna o abandonna même bana. L'effet d'abandon au komi ko kutana na bana na Abidjan. Voilà bien une conséquence et abandon de famille. Et ça la bongo. Oye bien ba munene. Oyo bokomo ko kutana na keina na Abidjan et ça conséquence et abandon de famille. Pour tout ça na ba fête. Si tu étais un papa responsable, olinga koyebake ma fille ira à Abidjan. Soit tu réussis à un hôtel na yo un hôtel musus. Mais tu es tellement irresponsable, banango qui parate, maman na bango atangisi bango asali droit. Oya yokuna bana na piungulu piungu so memela, siko mwana se retrouve même si kana yo okomi ko sutuka na sa sono komo benga na mwana. Oyebi ba Fali oyo bo bikaka bo pesa ba niki chance. Pour me coloniser, Goyana Teva Van Nenge Princesse Diana Van de la Prince Charles. Émission ya français. Naba yuyu wanozo ye manete soko yemba ngoli susu Yo pina soki nike alobi Van de la yo. Aba lobeta ndengo ya kale ozo landa mikanda. Ndengo koma irresponsable. Yo yemba suba yuyu wana. Mais batika yo même dans tes irresponsabilités. Oh, Fali. Na réunion ya bana mibali yo za le sheki. Na réunion bana mibali. Webi réunion bana mibali ya ndeni pechalo yinga na pale mera zo tumisanga ate ya yo webi ndeza wana. Yo za le sheki. Botongi ndaku ya vina yo. Keina moya za aya ezate pozo banga mama na ndaku. Olingo se comparer na Janana. Muto asangisa ba mère. Oza le sheki na reno bana mibali. Yaya, sundula makila na yo ndo ya mama. Yaya, ngai Ridolf Nkosa. Ndo ya kidi amene. Ataku tu lelo tu bebani. Ndo ya kidi amene ndo ya mama na nga. To kabwani. Ali, mwana ya nga. Pwaza yaki na mwasi mususu. Na sundula enda kungana tongia ya tepo mwasi onazana ye akulingate. Tala, mutu akufa zate Divorce eboma kanango me yo. Tala, ndeko inaemi na ngate soki pe bino sona ba idi ba dia ta bamfuka babilo bongo mais na ndenge ya vilelo na lobango sans koganga Fali uko se comparer na Janana te si tout na vie parce que
kosangisa bana eleki kobeta Stade de France. Soko za na ntembe ba congé yango yo keina aya na parcelle familiale na yo tosta soki ba obeto te pa na ketchup yo go benga keina na ndako no meja nana akuvanda Gims Daju ba mama na bango bazawana bazopesa na mbote. Donc côté wana opoli déjà Fali apoli côté wana opoli ato beti stade ato zino na te trophée wana za trophée carrière mais na vie lokola mobali quelque chose pamba pamba quelque chose Fali yo asundula keina quelque chose pamba kima kimosi Fali yo abanga kanana na ndaku quelque chose pamba kima kimosi Fali yo bafuki misaka quelque chose pamba. Double stade dit Fouati au Matakuna na Stade de France tout le monde, mais tu viens à la maison, ta propre fille n'a pas le droit d'entrer dans ta nouvelle résidence. Oh yo salina est fort. Oh yo nyoka mana ba mugobe na droit chemin. Les rozoemba sans toi keina nanga. Sans toi ndoya mama. Musique me wa toni ndoki Pardon. Musique eza mabe. Ndoya mama. Sans toi ndoya mama amuna na ndako sikate. Ese ndako ngope ezalaka ndako ngope ekoteki mai ese boyebi na mbula oya suka ekoteki mai no mwete ba video ndako esili ndako ekoteki mai Daniel Bumba sala obongisa sino te toko perdre kuna ndako bino boyoka kite ndako ekoteki mai bambulo ya suka ndako ekotaki mai bayebisaki bino te bref tozokoma na baniveau oyo pour aider ceux qui ne comprennent pas à s'amender, faire la part des choses. Être un grand artiste comme Fali est une autre chose. Être une star est une autre chose. Mais être l'homme Fali Poupa, les qui est Stephen Jolie, les qui est Janana, les qui est Bozi Boziana, Yayana Mbasi, et Zapelo Moussus. Un artiste comme Fali Poupa a presque tout gagné. Il n'a pas besoin de fingela et Janana. Parce que Janana a respecté Kaye. Janana a respecté Kaye. Tout ça parce que Janana lobby, Kofi est le meilleur. Nazolo baka makambo oyo exact parce que musique à Congo est bandée na Fali te. C'est vrai, chers amis. Fali a ses mérites. Il a ses réalisations. Mais il est en train de marcher sur les pas et à bateau Bassadenzela. Quand Maître Gims vous dit que Kofi est le meilleur de tous les temps, il n'a pas tort. Ça peut être discutable. Mais les éléments sont là. Pourquoi le lot Kofi est en train de sillonner toutes les grandes capitales africaines? Pourquoi le lot Kofi Olomide, il n'y a aucun palais qui échappe à Kofi Olomide? Dernièrement, on a tout na Sam Chintu, na Biacha. C'est dit, Nabino Kofi a bêta déjà concert na Mali. Sam Chintu me dit, Kofi a bêta na Mali, na Bastade, plusieurs fois. Est-ce que Sam Chintu a un intérêt à l'obélangue le Waboula Kofi?
nakenda kotuna ngana matarapa mikolo. Sam Chetou me dit Yaya Gims makambo alobi aza na raison. Omoni ba Mali oyo utomona lelo. Biso to beta na ba Mali na stade plus d'une fois. Est-ce que génération oye bien? Cette génération maudite est bien. Et bien. Donc, un warrior, cette génération 2000, vous croyez que musique est bandit Lelo? Nous avons des légendes vivantes, Lelo. Des cantadors, Cantaniboum. Les gens qui ont